Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Beauté, bonjour, ça dépasse de l'herbe aux îles Bakuya Kolan d'émission Nabino, toujours na Congo Winner Télévision, avec votre humble serviteur Kakanenge Tolobaka Adida Lumumba, autrement dit l'homme à la taille S. Nenef Sarabino Rasori Naye, Naya Kanina Actualité. Nana Yara tête pour Nale Kaka le Babilo Baloba. Lelo Penda, Boko Sunganga Tosola Nabino Elongo. Boko sunganga bomba commentaire na bino ba remarque na bino yango ezo sala que Adida Lumumba abakisa lisusu ba travail na eka ndenge zalaka. En tout cas na pesa rabino kaka merci parce que boza ko s'abonner toujours bozo commenter. Donc, et ça l'a bien toujours na Congo Winner Télévision. En tout cas, merci na Mama Gloria, hein, Mama Gloria. Veto Kelle. Merci maman na commentaire na yo, en tout cas na se plaît non makasi. Lelo actualité eza moi ebele tozo sola na bino. Toyokaki ba actualité bimi ebele mutu na mutu azo bima na makambu na ye. Balobi na betele bino lisolo awa ya camionnette mbola. Subitement tomoni camionnette mbola yo wana ake France pour un concert à You Arena. To sola on peut les sous awa. Ni ne sali po camionnette mbola abima. To sola on nyonso awa. Tozo beta les sous li solo ya Orly Gola. To yoki ke Orly Gola. Judas a trahir ndeko nae. Nyonso to beta li solo awa. Tozo beta les sous li solo ya visa ya Weranson. Bate bele balobi ke wera nso nazoki visa te me wera na bodi le manzaka na poto. Ah musique ezo ko melengi mama Sara. Tozo beta lisusu lisolo ya faire gola. Na continue Instagram bate bele ba se retirer. Faire gola pe alongoli nzembo ba yemba nani. Na rebo chulo nyonso toyo bali solong ah. Likambu ya ba combattant na Fally Ipupa. Tozo beta li solongo kaka awa na émission oyo. Donc na bibo charger déjà bo commentaire po makambu ezo eza ya somo tozo solo la penza. Tozo solo la penda. Avant na banana nous botika na pesa mbote na nga et pona ye moko mama Sara Kabunzi la Cléopâtre mwasa le kingolo na mwindo mwasa le kingolo na musielu nzela mino lokola nzela lola femme sociale balobi mokuse atalo wana mama ya bana merci pour la confiance toujours pas ya Adida Lumumba to sola na bino belé pourquoi pas balobi Ninel Okemba grande sœur propre je te salue ba gros coucou ba gros bisous na yo donc merci na bino nyonso merci na mama Pépé de Paris balobi mama Pépé de Paris ba bon séjour na yo balobi et ça la nga bien tant mama Pépé ko partage ka élément ya Adida Lumumba et ça la nga bien vrai faux ba vrai na nga pe na ba ya faux na nga ya pesi bino kaka mbote yambo na bandana no émission na ngai na lozonga na régie to yo kana nu maloba oyo Orly Gola lobby ngana bino to kutani après mais obi na sali constamment boy ba congolais mais en tout cas ti ba congolais to mtambe congolais oza mutema mabe moko sanati obi na oti Paris côté à défense na tambo na Paris mais obi ton événement munene oyo ba monsieur belé bosolo belangote ba congolais to mtambe hein événement un artiste musicien congolais à munene ya Congo comme on a Fally Ipupa Aigle. En tout cas, je souhaite vraiment mon frère Fally Ipupa, mon frère à moi Fally Ipupa collègue. Fally Ipupa on est Orly Gola hybride, on a souhaité beaucoup de chance ya Saranati. Donc papa, na sengelo le 25 novembre, hein, batuboya ebele bukela biso a You Arena wana. Hein? Ba combattant pardon, hein, na sengelo pardon ba combattant. Bobunda pona mboka, merci beaucoup mais bo c'est la pause pour les 25 pour honneur ya Congo. Ba malien, ba sénégalais bazo okumisa. Bon monite ba congolais za pour fierté biso ba congolais. Et ça fierté na biso, so il fallait à Betty, c'est le Congo qui gagne.
Tout ça, exemple, c'est quoi artiste ne soit Congo, pourquoi tu as commis ça? Fali Poupa Aigle, papa. Boukelanga yu arena wana batuto zalana ebele. C'est le Congo qui gagne. Merci. Si, j'espère que biso tout outi koyoka oyo orligola lobby. D'abord bino na banana na likambo orligola. Orligola, zona okiti vanda wana. Zopena kiti vanda na nsuko ozo mateya et pas ya l'homme à la taille esto so langa na otanki bandeko. Orligola. Kozala mukolo eli kolaksa kozala mayele te. Nga na eki ko comprendre que bato bazo combattre fer egola, bato bazo combattre fer egola, eza ba warrior te. Bato ba combattre fer egola, eza kaka bandeko ya fer egola. Baka biloba loba, mais bozo zalaka na ba argument te. Fongola miso na yo yoka siko na yebisa yo siko. Tant bino bolo ba ke ba mise ba soutenir Falite, ba mise ba lo ba te pona concert à You Arena. Nazo ngisela ona, ebi 12 nan. 12 yaka wingete, 12 pesa pepa Falite. Tomona awa Hérita soutena ye na concert na ya Stade de Martyrs Fali Poupa. Mais tant que komaka Hérita sala ba vidéo sala ko tumaka mbele pour la concert à Fali Poupa. Mais tant que komaki concert ya Hérité na stade, fallait alobelango pora, alobelango wapi. Est-ce que soutena ka ye? Fallait journée na sala déjà vidéo à soutenir artiste moka beta peut-être dans pays étranger. Toi zo beta a on a Stade de Martyrs, même y a Hérité à sala ngote mais Hérité à sala ngopona ye. Il complique que tu y es morona nous kuto ba warrior. Oh ba tondi sa Stade de Martyrs wana. Atikala jamais atta qu'on remercier bango. Bola mo ba salela e. Siko oya ye yo boti courage. On est dans la télévision on ba ke boy Fali Poupa il faut tondi ça il faut ça la boy. Pour suisse ndekono mutema. Pour oyeba ki ke batu ba kotala ba koloba pour yebi ke adversaire ya fallait za la faire rigola. Oyebi yango. Mais olingi o trahir ndekona yo. Pona nini ba warrior ba choka ba choka te peut-être tant tu yebi Fali Poupa ota yo kasi Fali Poupa yebi te ka yo za ndeko na ye Fali Poupa yebi te ko za ndeko ya fer Fali Poupa ko tu yemo na nuna bongisi na makambu te asisi na makambu ya bana na ete siko yo ozo ya o bakisela sous problème ya fer et pas ya Fali est-ce que Fali ataka oka pourquoi zo luka ba warrior ba choka ata ba choka o tira la ko yeba na raté pe okoyeba na kate muta sala ko yeba les affaires egola tobo yango teti lelo muta sala ko yeba na les affaires egola ndoki niveau qui mutema mabe boko za longo pourquoi yango likamu kenya sur internet ne se komika ka faire OK ne toilette ferry o sala boy ferry orligola o sala boy pourquoi hein yo se ba peso pena mbongo te la faire poison oboma faire oboma à l'aise. Parce que comme le la cible moko boy o ba warrior ba ko zo ba utiliser yo pour na faire rigola. Talent degré niveau qui mutema mabe ozana ngonde ona ngai. Pourquoi? Après que ça la faire mabe orozwa nini? Orozwa nini? Faire rigola ande kona yo. Comment que vous avez un niveau qui mutema mabe boy batu nyoso ba ba ki olinga ka faire te kala yo kada epso orligola boko za la 10 na famille eliko laxate ke biro 10 bonga na famille eliko laxate 10 biro nyoso ba Joseph fa famille soki nga nazala ki ne kwa faire ngane na ngana sepela. Et l'ingé ça l'a bien. Moutou azo tombola, oh tomboli kombo ya gola la famille. C'est fait rigola. Mais yo orlio ko bimza ki mutema mabeti na niveau po ozwa nini papa. Oko zwa nini na vie à faire rigola orli. Tu vas gagner quoi?
boyi to eza opinion na yo okoki okumisa na ofali na lolenge moko boye okoki ko soutenir ye tant que patriote ya mwana mboka na biso nde tolobaka kaka ozo comprendre mais okoki oleka te mpo oyebi déjà que fali na fere ebelaka te yango tellement yo okombattre kaka fere place fere oyo nzambe place atia ye fali nde batia ye hors ligola na voi nini to na banzembo nini oleki apoko moloba bilobaloba mpo na ndeko na yo oloba déjà kuto panza sango mutu koloba ke fere gola mutu aliaki gola fere gola kipa yango te na stade de martyr abwaki yo na album ya dynastie abwaki yo siko olingi asala nini yo kati le so fere gola kufi yo nde ba ko remplacer yo ba tio na place à fere to okosala makambo fere gola zo sala hors ligola boni ki niveau ki mutema mabe yo kati fale azoba te to sola na pembe na sola no sko pembe vanda na yo kanga yo kati pena fali pupa azoba te tu crois que fali pupa pena ko puso pena pembe na yo ako puso pena pembe na ye fali pupa ko puso pena pembe ni na ye bino momona aigle ami pesa kombo aigle pamba aigle amutu moni ya mamoko mona ka musika ye ya kaka pa azui aigle a partager a pouvoir na été a partager a force na été na mutu aningaka te barobino baganga pembe na fali wapi bango bagezi mawete wapi bango tala no ba bêtise so yo oluko diemla na succès ya fali tozo oluka actualité moko boy na sima ya faire rigola hors ligola pourquoi koza mutema mabeboy fali azoba te yo ko pusa na pembe na fali te bo soko ye na piège soko ye na mutambu ba warrior ba osakana na yo okomi lokola nini comment dirais-je okomi eloko moko cible moko boy osko ba ngba banda ko utiliser yo ozoka ba information ya faire que na ko transmettre ngo na ba warrior mais okoka ete mona mbali ye moko mais tale bele ba bundise nini esala ke po bundise kaka voix nzamba pesi nana finga faire ezobate nana finga faire kizengite mais muta kizenga abonga na bato bata licencié a baki ko sala master na poto tilelo bazaka bien te mais ba faire a futa bango tolo bate Judas yo benoza Judas orli oza Judas oluko teka faire gola après ko teka etango ozombongo lié après ko no regretter après comment regretter ni netindaki ngai po diable azalaka bongo diable azalaka bongo ozo combattre ndeko na yo lokola mwana mbanda nzokande boza famille mwana mama na yo orligola nini olie nini nana zotinda yo nana na sima na yo orli nani muta ça la fierté ya mboka na bino lelo ye wana na Abidjan zo akeko betandule muta zo sala po lelo famille vivre c'est ferré oboya ondeni bolinga sala ndeni c'est que yo zana kindoki inconscient orli ozana kindoki inconscient yo ozapena la kindoki parce que mutu jamais ko sala lokola yo oleka la tevo loba biloba osenga faire pardon faire alimbisio faire ngo sala mabe mais ozaka ka pembe na otala makila donc bino bato ba raso bo komi ba mbila ba eto bo matata na mama na bandeko mutali boso oyo bo meza la faire démon ya yaya démon ya ndeko Judas yo beno Judas penda oya livre penda ya Bible totangaka démon faire gola continue toujours bino bo luka mabena yango mona ba ini na nga ba yo kaka nini donc bino penda yo penda ngana ko lo ba faire gola vanda wana yo kande makamna olo bana yo faire gola zo kiti vanda yo kana ebisa yo omoni ndo zana tana mutuna yo faire adversaire no ezaka su falite adversaire na yo ezaka su héritier te adversaire no ezaba misère Congo te adversaire na yo ezana libota na yo
Le lot tam tout comprendre makam tout esi maté moi freinage ezala muke eza libota na yo. Eza libota na yo. Bere mtuzo ko sala boye envoûtement. Eza ba envoûtement ya famille, eza réclamation. Na réclamation ya famille na yo fait rigola. Foye ba yango réclamation ya famille na yo, ba réclamera yo faut kufa. Mais pour yo kufa te, il faut sa musika ya orli. O ba famille pesa la kana ngoto. Et singe ben na meka e kata na kate me ba kabo na rapé. To beti pe 5 à 10 à 20 tapé to lo banati. Mais to zaka même famille. Eza la kana ngoto. Sko yo banga orli yo bangela orli nini. Po yom do sala po orli en wazala. Orli en sala te po yo zala. Po bola munyo so sa ila ndeko na akutira la kondima ka yote. Ba orli ba na sorcellerie inconscient. Pour ceux qui conscient ngaka yeba. Il y a un moment donné sur le cas le bibiloba lo batanga ozonga na ndako amituni elo ni esalinga na sala yango. Elo ni esalinga pona sala ndeko. Tanga ya senga déjà pardon c'est trop tard. Démon sorcier. Yo beno Judas penayo. On peut s'en candidater na papula ta mbata héros. Merci, j'espère que Tolandi parti à Orligola dans Ora benake ngane ko comprendre que ennemi à liboso eza bato alibana te mais ennemi à liboso eza kaka ba propre frère na yo. Dans makambo et salama na Bible yango ezo continuer kaka ko salama. Yango ezo continuer kaka ko salama. Pourquoi? Pourquoi? Diable a risé, a utilisé Orly pour Aluka, a cassé carrière, il y a un qu'on a fait rigola. On a posé fait rigola, a tia mutuna se. Même Fali a coquille linga, même lui a fait rigola. Fali a coquille linga, ma bépene ma casse na vie a fait rigola. Et là on est bien boye ba ngote yangoana. Fali il n'est jamais allé à la TV. Naturellement, on a Fali a quitté sa fait rigola. Naturellement, on n'a jamais. Soyez les albums sur la vidéo. Jamais Fali aller à la TV a fini à faire rigola. Jamais. Pour vous dire que Banama Yoana Baza bien, Baza Boye, Pebayo Kanaka. Pour la minute, on a RDC Barami parler. Cristiano na Messi. Et ça Fali pour pas faire rigola. Pour ma camoufler Fali en sala. Muta sala ngwa ozala te makamu fera sala muta sala ngwa ozala te wana ngam na lobi yango oboya yango sali mokili na yo ngana sola pembe ekomi lokwa buzoba lika mukia kaka la Congo Fali lika mukia kaka fere bakova na pe kimia te bazo sala fierté ya mboka o fierté ya mboka ezo simba kaka te siko bolingi ba changer nationalité après ta ba changer nationalité boko me regretter congolais. Tala démon, Congolais Boumara, Mouninga Congolais. Yango Bolo Bakamboke, Bongate, Fati Beton, Niafsa Bino numéro 20, Fati Beton. Moukwa Tombolo, a continué à Zaka Mende Nae. Fati Beton, donc continuer. C'est quoi ça? Oh. Donc, dès qu'on a Epsaki Bino, dans des cas tout solo li, moi, bah, commentaire na Bino et que ça, moi bien. Dans OACP, na Makambo, Orligo la Sali. À commenter, on a au par au CPLAT, à saluer moi commentaire, ceux qui peut le monde ballon à la taille, ça va bien. Moi, bah félicitations, peut ça moi, bah j'aime, et ça moi, bah bien, partage, là j'aime, et ça la bien dans vos commentaires. Faire école à Abidjan, le 25, Arabet à conseil. Tout y a un gamou, il a fallu pour pas, le 25, fallu pour pas, à ça déterminé. Bito suka wapi biso to talaka na misu to suka Fali pour palobi ba kitaba matayu are nezali akobeta parce que masa na ye Macron atindeli ba commando ba commanda pe ba combattant pe balobi ke ba kokufa le 25 siko ngana olinga na tuna question moko yelanga Nini ezo bozo welela entre ba combattant na Fali Ipupa. Na lobaka na bino na debi. Boluka place bovanda bo solo la dialogue ezalaka bien. Parce que loko ezalaka biso ba congolais ki mutema mabeza makasi. Naza pour ba combattant te na pe pour Fali te. Pour nanga na linga to ça la différence. Fali Ipupa
il est artiste musicien. Rôle na ye pour à vivre, pour abzala o azali Fally Ipupa musique. Fally Ipupa atira la rubuaka. Bon, tokolo bani. Bon, atira la oyembe la mboka te. Atira la oyembe la. Atira la pe oyembe la pe o mo kondimo ya mboka te. Fally Ipupa asala musala na normal. Mais si koyo mabeli susu to mona nini. Congolais azo kende beaucoup plus na ba distraction. Cela veut dire quoi? Tozo kende mingi na ba distraction par rapport nini. To te musique mingi kati na biso. To te ki mutema mabe kati na biso makasi. To lingi mingi. Comment je peux dire? To lingi trop ambiance. Mais na se ya musique wana. Artiste azo koti sambongo na ye. Mais en réalité na ngambu na est bandeko na biso bazo kufa carrément pe ba obotola biso mabele mais biso to na se ya sentiment ya musique. Na éviter ce toza pour se comprendre. Na bandeli lisusu. Naza pour ba musicien te na pe pour ba combattant te. Mais moi je fais analyse moko que batunyo sobo comprendre nini l'homme à la taille esa olinga loba. Par rapport makambo zo tamula na mboka na biso. Soki tozongi na est na biso, tozomona bandeko na biso bazokufa. Tozomona ndenge bazobomela biso bandeko. Et kosalaka biso bien ti. Il faut biso pe tolata souci wana na kati ya nzoto na biso. Il faut te partager mawa wana na bandeko na biso bazokufa na est. Mais lelo yo biso bandeko na biso ba congolais o bazokufa na ba est wana mais biso awa elobela biso eloko te. Biso eloko to tikala na kaka musique, bar, hôtel, ba bêtise kaka na ba bêtise. Nini ezo sala po bandeko na biso bakufa na est. Point d'interrogation. Na ebite se vous comprendre la okende. Point d'interrogation. Na ebisa bino Congo eza mboka moko eza béni. Toza na ba richesse ebele. Na ba richesse o biso to na Congo awa. Boye bango ke na ba pays étranger ebele ba ko se plaindre nango te. Lelo zozo mona ba payer robe ba nini baza ko se vestir eza baza pona ba ozwa ba richesse na biso ba oye ba ko exploiter yango mais biso moko ba congolais ba richesse nzamba pesi biso même mabelo toza nango toyeba ko utiliser yango te yango zo mona ke tout le temps bazo luka ba boto la biso mabele mais souci ya mindele zalaka ke bango ne ba gérer mboka po ba bi ke pays eza béni eza RDC pe trop trop de richesses. Yango fati beto fongola misu zala maele. Moi fiki njoto mikie wana Kagame asakana na yote. Il faut zala maele parce que to koka ko continuer boete. Yango zo mona ke ba combattant na biso, ba congolais o ba koli na ba poto wana na ba France na ba Belgique. Mais bazana makila ya ba congolais ezo sala bango passe parce que bango bazola la bien bazolia bien mais comment que na mboka na biso ba richesse ezali mais peuple congolais zo souffrir yango zo mona ke ezo pesa ba combattant kanda ba boy musique beta kuna mais baza contre falité. J'espère que tout ça va se comprendre. Oh yeah, oh l'homme à la taille S. Toza te poto fingaka, toza te poto décourager kabat. Toza te poto lobela mboka, to lobela ba artiste. Oui. Musique ça ko appartient pe na mboka na biso moi richesse, culture na biso ke le liboso. Mais il faut to zonga rapé sima. Total rapé mboka. Po mikolo komi yo batio dirigeant moko tambuza bientôt to longoli yo. Yango mona ke élection ya touro yo. Batata nyoso ba vanda ou ba lale la kabiso na parlement ba ko lekate. Ba ko lekate. Ba ko lekate. Moi je vous dis ba ko lekate. Ba ko lekate. Donc vous zoba na vous zoba.
buzoba na buzoba Fally Ipupa luka obongisa na bandeko no congolais omoni lelo tangolo bakia otela bakombata bandeko no ba congolais o ba bundela pe mboka awa otela bango ki orgueil na yo wana ya mabe Fally eloko ebomaka yo ozaka trop orgueilleux Wama pekalikolo oyo mokolo bakola numéro 1 musique congolais mais na ebité ya wapi yango tolobi boye tellement pe bino bolobi ke Fally Ipupa likolo eloko onga na koloba kaka tondimi nyonso donc vie eza na baréalité mutu aza na problème ya mutu aza te tosenga tosolola toyeba ndeni ya kosala Fally Ipupa misien bakombata baosala musala na bango jour J moins 4 oh moins 2 là on a moins 4 donc le jeudi samedi Fally Ipupa na You Arena est-ce que il go sala plein concert ekobetama te ekobetama te bakombata pe bakoboya bakombata babifo bakufaka kuna tellement Fally alaxi bango kaza minene mais il y a aussi des combattants misu baza isusu ba Judas bazo trahir baninga na bango bakombata bake bazo ba mbongo pa Fally Ipupa po Fally Ipupa beta concert na l'aise tozo tala biso to tala kaka tozo la kaka résultat bien pour la Congo winner to souhaiter la biso kaka Fally Ipupa ba bonne chance na ye na You Arena donc tozo la kaka ba résultat est bien tu ba résultat est bien il paraît que You Arena est à place à 40 000 personnes Fally a salaki réduction il y a 15 000 personnes il y a 15 000 personnes. Dans 15 000 personnes, on a 10 000 billets vendus. Donc, tout ce qu'on a dans You Arena, ils ont espace les akaka. Donc, il y a toujours zéla. Bisous, on a de la information, tina soux. Donc, Zamba Sungaraka. Atombo la pega bende la Congo. Mais on peut ça Fally Ipupa concert. Avant concert, na yo au bandana no koto sala spectacle. Et là, on a eu bisa yo Fally Ipupa o yo koluko sala. Na kata salle telemisa bato ata 1 minute de silence pour na bandeko na biso na este ndenge bazo kufa et ko fortifier ba congolais et ko sala ba congolais bazala sous motiver ba soutenir yo li sous na musique parce que le lobby no bobeta musique mais bo lobby la STT erreur wana pesa ki yo déjà a wana stade de martyr Soko yembela ki pe ata na bandeko na biso na este ngesa la bien ndenge faire salaki. Yango zo mona ki faire lelo akoma aimer na ba combattant parce que chaque concert na ye a atala kaka na est. Donc c'est ça être patriote. Donc c'est ça donc merci on est aquí. Moi si j'ai muké a Fally Ipupa po na ba combattant ba oyeba ndeni ba mo ba osala biso to tala kana misu. Ferregola na zongi lisu na Ferregola ba wele nini na Rebo Chulo Ferregola ba wele nini na Rebo Chulo Ferregola moi extrait o ya tchaki ya o ba yemaki na Rebo alongoli yango na ba page na ye directement tout mon Rebo a se retiré Inos Bipé a se retiré il paraît que Inos Bi joue l'eki il paraît que Toyoka pe il paraît que Rebo azalaka mukolo ya Inos Bi wana maramba bolingo talaka acheter ata bozoloba et abolingo na bango est concerné binoté mais mobali nyonso face à la joie na mwasi alingi malgré na bali ete me baboti na ye mwana moko donc aza mama ya mwana na ye maintenant na koma mwasi na ye te toyeba kozala la différence kobota na mwasi eliko la te ke mwasi wana komi mwasi na yo
poto mona mabale kutu ezalaki ya babota bana 15 mobala bali mwasi te mais mwasi a décidé que libala ekufi oyimba mabale oyo ezalaka yaka tovanda asilika akie place mosusu mais mobali mosusu abali ye na bana 5 alai te mpena pete po mboko ndenge ezokende ti tokoboma na biso mboko mpena tokoboma na biso congolais aza ennemi ya congolais kaka po tolingani te frère Gola lelo soki inosibi bon nga na ofungola bino mémoire po bato ebele no bayebi yango te mpe bato ebele baloba yango te en réalité Rebo abima na belle affaire te Rebo déjà azala déjà na inosibi azala déjà na belle ya nani ya inosibi sko inosibi tellement talaki ke frère Gola avie na ye inosibi nazwaka Rebo ayaka kotika epai ya frère Gola soki boyebi histoire ote bokende ko vérifier yango bomonaka ke frère Gola alobelaka makambo ya Rebo te po Rebo abima epa frère te inosibi nakenda kotika ye soki botali baclip wana makambo nyonso hb mutu esala yango me bataka la belle ya frère Adida Lumumba souks na souks biso tolandelaka bainformation ntina suka me inosibi tellement azalaka ne moto abilobaloba te yango bomonaka kaka ke azalaka ne standby atalaka kaka na miso azwi 79 visa ya bamusicien oyo baokende kobeta le 1er décembre bomoni ye aleki na teva alobi te alobi eza na makambo mosusu ya koloba eza ya bavisa te inosibi eza jare na ye te tie bomonaka ke bagolwa bolekaka na télévision bozofinga Rebo arepondaka bino te inosibi mpe arepondaka bino te faire mpe fo apekisa bino mpo faire ayebi histoire vrai ya Rebo inosibi ayaka kotika ye kotika mpo ebima neti kaka ke faire nde moto abimisi inosibi abimisi Rebo bolukaki ba vérité ebomamaki trop me nga nde sikoyo nabimiseli bino yango bagolwa bosala dynastie eyebana ekota na mitema bato lokola formule 7 me bolekaka na télévision te ya kofingaka boye bino nde mutu botikali kaka na identité ya mafinga banda fale ana poto banda ba journaliste o batikalaki ba chroniqueur o balobelaka badefendaka kaka fali no bake poto te moye baleka na ba internet ezala te nazomona mwa muke de mer nga nasepelaka na yo na batu tu ya fali oyo basalaka ba analyse propre oyo soko azoloba osentir que azoloba eza de mer mais soko landi ba Alexis na banani balekaka kaka mafinga na mafinga balekaka kaka mafinga na mafinga bobanga te bokende kaka siko na liste oyo ezalaki ya 54 wana plus 12 oyo balobaki ya babakisa mais tomoni na poto 54 no balekaki te mais 12 oyo babakisaki bauti wapi tolobaki bazalaki kaka 54 ngabonga so bokomprendre nga te bobunde musique ya Congo moko ebaisaka nga mpe na chez moi à la maison na préféraka nayoka na batabulei barochero ke nayoka musique ya lelo conseil moko te ezala conseil moko te ezozala bolimbisanga wana eza Adida Lumumba conseil moko te ezozala alors que bato ebele baoraisonne basala promotion ya dynastie mais bino bozoleka na télévision kofinga kaka bamusicien après kofinga bamusicien bozwa nini bozwela ota bino kaka mafinga pourquoi donc totika biloko wana bagolwa
tout ça la promotion à faire, tout ça la promotion à dynastie, tout le bel juste faire rigoler. Faut pas tout mélanger faire rigoler na ba mission, il faut pas tout mélanger musique à faire na ba tout juste la mon le marquer à faire. Nani aloba kike we rason a kozwa ba visa te. Tonto promo zwa kiti vanda. Tonto promo na yebi ke yo salaka ba émission wa kitoko oza professionnel. Mais lo rekamu singa information oyo leki na na TV o vérifier te maramoko opanzi yango. We rason we ba pimele ba visa. We rason yewana na France. Tomoni ba papi kakol tomoni odile manzaka na poto azokaba babongo odile manzaka la kisi bino ke poto eze lokote pona ye azala deja na mbongo wapi kisi nzora obeli malaria to beli fièvre wapi keni piana zwa penda kiti vanda wana na loba na yo keni piano loba biloba loba ke ba pimeli we ranson ba visa ke po azo ba visa il faut nani alongwa odile manzaka fa longwa maison mère na piroger ndenge nini lisusu we rango zu visa odile manzaka aza na mikili bokutana na ye ken bien son yo kutu faut mettre na masolo ba collègue na ba petit na yo ba sala na fimbu ti lelo ba zo visa te ti lelo ba rejoindre binoté total la kaka biso total la est-ce que ba ko participer na you arena to ba ko participer te to yoki yo moko lobini nikia ba yaki po ba zo bango ba comprendre te ba ko na ambassade bo mikanda nyoso eziki Congo mboka elengi te Congo ya vrai mboka ya dit ya vrai mboka makambo ebotamaka kaka fali aza zoba te amemela ye bato oyo bafingalaka ye bato fali aza zoba te po lelo yo bato yo bafingelaka fali bato ba musicien oyo bamonaka fali aza grand aza numéro 1 leki bato nyonso kaka le même personne oyo bakofingaka fali orli kuta teki ndeko na ye azofinga ndeko na ye bongo bino ba Alidor na ba Alexis eloko nini ezanga po bofinga fali tozali awa ata ndele po fali soka memi bino na poto bokochange awa bolobaki ke mingi nyema fali mutamema na poto komi na poto changer balukeli fali eloko nini ekezanga po bino pe ba Alidor na ba Alexis bo wanga na fali pupa zala maele timbati ba beto je 12 wa yo ebi 12 ans ndezala poza mwana wenge donc merci Weraza na mikili na ba musicien to mona ki déjà ko kitala ba onde ba yambaki bango ba tebele ba se plaît na bango fort bo mona ki pe faire rigoler nde ba yambaki na Côte d'Ivoire. J'espère que l'actualité za makasi 2 jours samedi oyo you arena tozo zela faire rigoler na Côte d'Ivoire donc ba concert ezebele le 25 oyo tozo zela tokolobela. Merci Nabino na Sobozili Baku ya Kolanda émission Nabino na Congo Winner télévision sur la Pembe avec Adila Lumumba Loma la taille S toujours Pembe na Pembe tozo sur la Petro sur la ga Pembe na Pembe. Merci Tiranda Mabomba Bino Azana Bino toujours des kana epsara Bino yo le lendo ngalo fundo yo le lendo mutaleki mutu azate bisotu tozakaka koluka se koluka. Merci Nayo Balobi mon boss pour la confiance maman Sarah Kabunzi la Cléopâtre ngala benga ke moi Samaël moi c'est sa femme sage toujours hein confiance pas ya Adida Lumumba tant bango ba ko lala ka Congo Winner ko mataka eza ko avançaka toujours Balobi année 2024 Balobi za Congo Winner télévision pour Nzambesi a Teloboko pourquoi pas Balobi Maman Pépé de Paris je te salue pourquoi pas
ma grande soeur Pop Ninel Okemba. Balobi double Rolex mon vieux, je te salue donc gros coucou na yo. Donc na Sarabino na boire ba te belete. Ngana boire araba o yanga o basunganga. Yo peso za na posa libanga numéro ya ngwana ko mela di da lumumba to so la rapembe. Et ça là moi bien. Je salue aussi Pasteur Aaron. Bambote na yo, pourquoi pas Milk de la presse, Balobi boulangerie à Maloba, toujours dans Congo Winner Télévision. Balobi, beau s'abonner massivement, hein, et ça la moi bien. Sans oublier Fabrice Kabounj, je te salue donc. Bago Koko Balobi, moi en France à Tonga, agenda France na Aja une année. Donc, Aïe Souma Bamboka, mais il est congolais. Donc, merci Nabino. Bozu Libakou, pour partager, pour liker, pour commenter et que ça la biso bien. Ngana Minoto Koutani. Prochain numéro. Bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.